CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Un grand merci fidèle internaute bolingaka kotala mingi bémission ba actualité na bino ya bana kini bino bat boza libanda ya mboka boza partout dans le monde, na Belgique, na Hollande, na Turquie, na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique, précisément na kati ya RDCP boza raté un kolanda nyama encore. Na biki boza branché ebélé bolingaka kotala émission na biso na kati ya Congo Dialogue, pourquoi pas et pas maman Francine Ngé Messi c'est mon corps W Congo Dialogue toujours na bête cité na abonné ça la nga bête na même bozo ko makebélé ba abonné boza ko s'abonner trop donc nazo c'est pela vraiment ya trop. Et ça la rappelle n'y a encore t'abonner ça la toujours ouais na l'équipe rapidement na ko remercier Francine Ngé Mazali boss na ngai maman sociale maman bobo topé maman bolingo pourquoi pas na mon président Pierrot Ngombo El Picasso les Picasso Pierrot Ngombo les Picasso Pierrot Ngombo les Picasso Pierrot Ngombo ezali vrai n'y a encore keba na ba faut pe bazali mais ya vrai n'y a encore vrai n'y a encore Pierrot Ngombo El Picasso boss des boss big boss sera le lobby na 7h et bara na 8h30 aux résultats elle est grosse examen à malaria na 6h na 7h aux résultats parce que Pierrot Ngombo mazabongo. L'équipe rapidement na ya Willy Moucheni le véritable code ya mboka véritable code ya mboka venango le kinga na sasa campagne na magasin Kitambo na cheval bien na na peso mbote salinga bien ya Willy Moucheni pour être tel ba porte na zala na bango un grand merci na Chimène Matondo la star moi c'est kitoko vraiment ba gros bisous na yo idéologie ça c'est moi encore le soleil il y a pas Wemba akoksi ina na mabele Django Bouzou toujours décortiquer ma solo, il y a papa Wemba, toujours bête ma solo, le léopard de la SAP, aux Alibongo et Keko monument de la SAP congolais. Jeune Batam Moussa Charlot, on a mis qu'il y a on a vraiment. Ce qu'on a tango, on a fait bonjour, on a pourquoi, on a fait bonsoir. Mingi, si j'ai assez mon retour de la solo, il y a Adams Business, Nakati, il y a Dubaï, pourquoi pas, na Kevin Service, Bajans Nabiso, il y a Dubaï. Des fois, tu es ce qu'on contacte, pendant, Batouano, on a la décision, ce qu'on nous sommes en voiture, nous sommes voiture on somba conteneur on freté biloko na yo contacter Kevin Service na Dubaï et vous allez quitter au makaso ko luki bango zibango te lukanya makor au Kevin Service. Ouais, il est vraiment parmi nous Ekeko, le monument de la SAP congolais toujours léopard de la SAP azana biso vraiment to panza manteke ndenge masolongo zalaka pourquoi pas na boss pour Moubert espace pour Moubert na business na kata Kitambo vraiment papi momba keba ba mvotité yi léopard champion léopard Bamfatité, monument à Kangami. On me laisse à bino. Et c'est un tobe un boss, papi, maman Betty, Moulanga Bago Fungula. Pour ma rambo, ça des gars, ma bé. Dans la zone qui s'appelle le long amoko. Bamfatité. Mise un jour, un vrai journaliste. Journaliste, on doit passer l'enga, on doit passer à goût. Dans la minute, on a vu que TV Boukani, Bandako Boukani, Bana Poto. Tout le monde fait beaucoup là. T'as la mise un jour et mati. Il y a Willy Moucheni crack nanzela. Oh, on a code mondial. Il y a Willy Moucheni. Il y a Willy Moucheni code mondial. Il y a biché. Malgré tout, vous avez battu que connais toi-même. Mieba yomoko. Vous avez mieba yomoko te. Moi ni mikolo tolo bara lo malisa. Il y a Willy Moucheni ko ngate to bimiso lo malisa mal jeté. Merci to fanda. Nabi que il y a Willy Moucheni va sur la tango makasa ko sur la bien le léopard de la SAP. Que to fanda s'il te plaît. Ouais. Ouais, pourquoi mise à jour? Ouais, mon nom est Bilamba, ma sécurité est Binkutu. C'est Bilamba qui sonne, que Bilamba, oyo, et tout ça là, na catalogue quoi. Na Bilamba, trop cher, trop sévère. Bah, de belle, bah, la poto, bah, on a la boutique. Bah, sont battés, ce sont des voleurs. Bah, la boutique. Soit mon petit mot, la poto, la mise à jour. Il avait volé. Papa chéri moto pamba Salvatore de la patria na biso makambo ezo senga boss papi mwamba te maman na biso maman Betty Moulanga vrai chéri maman Lobana Chombo vous n'avez plus d'unité veuillez recharger votre compte voilà ta maman sociale moni awa tota vraiment na Kitambo moni Kitambo eza première commune place oyo fallait basala monument ko kongalema ba rataka ko sala yango moni ke boss papi mwamba lobi faut basala leke ko monument na Kitambo blague parce que mundela ndima mais kini siko faut ça le confirmer le papa mba n'est plus ba comment le ba oh ngai to ça la papa mba monument oui bo ça le monument il était en vie qu'est-ce que vous avez bo ça là qui bo ça là de l'autre côté siko tant papa mba kei
ndenge omoni ke boningi bosala makambo moko boye tomona oui eza mpona honneur emblème ya mboka Papa Wemba était icône de la musique congolaise, icône de la SAP parce qu'il était avec Niarkos. Il vivait aussi avec Niarkos. Yango monika léopard de la SAP to bisaki bango mastang esila ke pa ya bapaya mais pas ya biso bakolo yango bapesa biso temps. Ouais, merci Léopard. On a passé rapidement dans Piron, boss de boss, big boss. Pourquoi pas dans mon vieux toujours Adams Business. Pourquoi pas dans Kevin Service, dans Katia Dubaï. On a passé beaucoup de ming, dans Dédé Moupass, mot de passe, Dédé Moupass, mot de passe depuis le Bumbashi. Pourquoi pas Gianni Katanga, on a bossé des zola. Ekeko. Il s'est surtout non. Tout le monde qui lui papa m'a mis tout bossala qui boulait qui m'a cassé pour plaire qui trop. Il faut arriver que papa m'a bakunda qui le tout que une année papa m'a yango et tek bino léopard de la SAP n'a pas besoin de souci à perdre nabino mais tek bino léopard de la SAP et l'on y bosse pour papa m'a une année ouais avocat journaliste apesa kagwa apesa lengi na monde na bika émission ba te belé ba kotala nga fa la répondre na bika Rodrigue Bagala le véritable parisien Paris t'appartient ba peche belé ba lo ba Paris t'appartient Paris za binoté boza malanda ngulu nde ya Paris Rodrigue Bagala Paris lui appartient pena Paris wana batalaka deux personnes Rodrigue Bagala et Diezola. Quand on moni Rodrigue Bagala au boulemba mo marcadé quand on koti marcadé yo comprendre que Bogart tendance prêtre complet Diezola mutomoko bien papi Zola bango baza batumoko bien famille Zola batumoko bien ba moi ni papa Chira Lobanini. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Mon Dieu, la lingarabato, la lingarabastiste, la lingarabata théâtre, la lingarabasa père. N'engagez pas peu biso léopard, to lingarae, to lingararotique bagala. Ouais, par rapport à la question, mon papa est mazaï icône en musique, la icône en sap. To le baki qui est, nanyo sa papa est masali, biso, to sa lele pe loko moko boye, oye ko sala bien. Attends le lot zate parce que tu es à Berlin. Déjà, na juillet, août, tu as de Berlin, tu as une production à Berlin. Mais tu as le 24 août, tu as l'événement à Palm Beach. Tu as vu Chérika Bamba, les boss. Tu as vu Chérika Bamba, tu as vu Papa Wemba. Andimi Léopard. Bon, une année à papa, et la barbecue, mais ils ont hommage, la papa, les obeta, sa père va défiler parce que sa père à Brazza va comme un lobby. Ça perd à Matadi, bah, au Lobby. Bah, Pécho, tu vois que Côte d'Ivoire est le Côte d'Ivoire est le place V à Dayaki. Mais place Bakundagi vie, na Moutolo est vieux, on moni ba na Molokai, Makam O est à Banamatongue, donc tu vas la papa le samedi 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Banamatongue, bah, Makambo. Même à Bekoko, tu soleil à Bekoko, mon papa m'a le à Bekoko. Bah, te belle baloba Makambo, papa m'a m'a va faire le baki, Matanga, Eza, Kolonango. Après ça, biso temps, biso bakolo matanga, tu kutana na Bekoko, tu robana na cimetière, la métropole, tu viens le jardin de fleurs na biso tu tiki le papa Mbwana, mais bala tapé yo Jimmy un jour. Bala bilamba te bilamba moi maman tongelanga. Non. Bala yo Jimmy un jour pour yo djoko beta manjou en lora mikate. To longona, tu es matonge na molokai, tu es ko le lisasusu ko kabola mawa na famille à papa Wemba. Voilà en même temps maman Amazon na ba mission viva baza na Côte d'Ivoire na honorable zakaya ba base pour biso to bona biso ndoko kini parce que tozane na production awa na kini oyo côté la biso l'art na biso et côté biso makambo na biso ngomoni ka tokete pour makambo biso ne tolela papa mba dès le premier jour papa mba kufa tuno Olivier Chimanga ebi Olivier Chimanga sa l'émission na TV5 voilà TV5 awa na kini na matonge ba ozo biso ndenge to banda ko lela papa mba dès le premier jour ti lelo tolela papa mba après wana to MS na 18h na Saint-Joseph na Bekoko kolonga na biso pa Bekoko mbala moko bato tu balinganga biso bana poto Rodrigue Bagala le véritable parisien bino tout kutana na Palme Beach na soir quoi. Excusez pardon, c'est pourquoi bino boyo ko kende le par bozo ki ma ekumani? Non, to kende wapi? Côte d'Ivoire. Boyo ki Abidjan. Ah, Abidjan ça passe à ba mort. Comment ça va mourir? Ça passe à ba mort. C'est-à-dire que place bangonde balia papa Wemba. Bangonde balia papa Wemba parce que papa Wemba biso tozaki na brasser pa te et pas imam wana ya Lukuta Ahmed Yala nozolo bazoki Yala Ahmed Yala c'est pas sa père Ahmed Yala c'est un mutabeta ka permis le boy Ahmed Yala que imam wana non Ahmed Yala c'est pas sa père c'est pas na lire biso ne to sala Ahmed biso na papa Wemba ngai kindingu na papa Wemba
tofandi tolinga bu wana papa na Paris wana papa na Paris petit Ahmed akenda welela papa na futelo billet oyo événement na nga fulanga papa mbabisi mais Ahmed mais pas de problème futaka ba billet na oya papa mba komi na kini toke luka papa na palais to solo na papa lobi ke bana wa bino bolobela ka forme bo démontrer ka forme pe bo voyager na forme po forme comment vie na bino nga na koli na tika charge chez bino to kene na bino braza nga na oganga ka Ahmed yala le roi des crocos yo to zalana na braza to zalana na mamvula na braza yo mona biso nde to zo Ahmed yala wana Ahmed yala ta ba pité to boka n'importe quoi pité to boka petit Ahmed to fane na palais pité to boka ba bambele piton na mbati pité to boka petit Ahmed a sa perte. Et puis, la bisa petit wana patuka pangala, petit wana, petit toi ben ça qui monte événement tout refus. Petit nolita bou, petit wana AVC, petit tika mamba journalisme, tala mutalekio ye. Nolita mbu tika mamba journalisme, tala mutalekio. Mona kinde basakana kino na beach. Mona kinde basakana kino na beach. Batini kako lukola du kota po ani ni petit wana. Aye, Ahmed yala, soki yala, apesi moi 10 francs. Baba koma ko kisa biso soni ba congolais. Ozi petit Didier Nzongo bilamba moya kino na kini. Yango mona fallait pas ba biso yo, ba emblème mboka tozala. Fallait pas ba biso yo tozala po papa mbazate, elenge zate. Po to kana ngo tosala na papa mbabelela biso sko to ya ko confirmer petit wana Ahmed po to lia moi là. Wana lukota mabese petit Ahmed moi ba France fan na wana tellement zanga na posa bima ndo mona ka ma France fa to kenana bino bolala lix bo mona makambo ndenge zali yango mona ka to belela Ahmed ya lelo kini bate bele ba welela mais c'est pas bango histoire eza biso na muziki ndingo makambo nazo yebisa oyo diezo la London na yebi yango petit na ngai Joyce Olumbu l'américaine américaine Joyce Olumbu l'américaine yo yebi makambo quoi. C'est rapidement Mbotena Adel Diogo moi c'est kitoko bagou danze bagou différent depuis Mikili. Pourquoi pas Célestin VIP na États-Unis Mbotena sans oublier Pineli Biach bébé goût toujours Brazzavilleoise mais français. Japon. Relation na nuna ekumani na Côte d'Ivoire. Relation ni bozana ngona. Ouais, relation tozana ngona papa Mba lelo ti tokoma boye. Papa Mba te ekumani wa Côte d'Ivoire. Ekumani wana c'est pas na lire, to na relation na été bango na so bayaka ka bongo nde mona pecha na Mediala. Belle Mukasha. Ben Mukasha fait na biso trop de drogue. Via tika drogue te yo za Ben Mukasha Sodios Sodios oh nyako sa bare petit Sodios dans banzele tout balinga ba comme ayo mona ke ba pesa komba Sodios tika bord Shuri Kacharel tika bord Ben Mukasha veut comme ba bord trop comme reverser yo makambo yo papa mba tikela subino te pour na force ko bunda ngote souffle paiement ya mbanga ya bilamba ave pardon ola ça non sérieux ben fait bord des ombriers yo yango na pesa batu tout baba ya bord conseil loka ba mudogo Jafan ko feri tika bord vie au bébé si petit Robi Jafan ko likola bord au bébé si petit na biso chinois likola bord aux yeux sous petit moko ba ota ki bokolo donc fait bosali ekiri à bord forme ya bord te Nzongo lo bagina Brazzaville ko tinda bino kibo amina na ko tinda bino kibo ko le bino nyos. Nzongo makambo yo Just Tambo na Suède le véritable Suédois TB yo yebi Just Tambo petit Didier Nzongo aya la Paris ekeko bozonga na comme léopard natala petit Didier Nzongo c'est un monfion petit ozo to ko so parler de Tokyo petit yo yebi forme Didier Nzongo petit yo yebi forme petit yo yakutu to meka buniso kala petit Norba beta yo chance biso moko bankale tozala kone senga photo beta Norba rapide Norba beta ma petit Norba beta ma mona ba Castel ba Jacques petit Didier Nzongo ba yo ja lukuto la ta petit mise en jour ezate petit nanga bozo yiba forme bozo somba te sala biso so ni ta petit nanga degré ba maltraiter bino na Brazza boyaki na kini botika fleur na kini sans impact mais bon mona kaka le 14 lo biso to ça le 24 le biso to ça yo moko mona ke sans impact ba gina pechola ba forêt ba lia papa Mba sans impact ba gina na o tango na kumani soki nan ba gina Belle Papo petit moka couturier à Côte d'Ivoire aventurier petit Belle Papo bilama na wato tonyo te kamate e wala tamate pona kinya yo saka na mbula nkama po bandi manga na bana firenzi ozala toujours un top
aba jeté tout na maître waza autrement dit tribondo nzamba jido mukonza Belgique oui biso makambo maître waza ayebi makambo yo ve nanga Thierry Kongolo bogar moko boelembisa yebi makambo yo ouais Japon tebi ke bino bozalaka trop sollicité na gouvernement na mobele teli masolo ya mboka bokendaka ba défilé bozalaka ba invitation par-ci par-là. Ce qu'on a une question, tel que bino léopard de la salle, papa m'a aussi une année dans ma belle, vous vendez papa trop, vous défendez papa et papa paye à défendre bino. Et là on y bosse la bonne une année à papa wemba. À part soirée on a bossé la soni. Ouais, yango. Excusez moi n'importe quoi besoin balanda question au baba léopard parce que bazara na mo, il y a papa wemba. Parce que papa m'a commis le défunt papa wemba. Azalaki papa m'a commis défunt papa wemba. Parce que bossé les lignes. Tant on a qu'à vie, il y a un moment où on a un côté de total bébé babi Adolphe on a tiré de remplacer papa wemba parce que c'est solo. Tiko lu la veine en tata makambo pour laisser les morts enterrer leur mort. Veine en tata fandi na makamba fort mais ani fa tata te veine en on a na baza babimisa tata mon bitch. Ouais, babimisa tata mon bitch parce que c'est un suiviste. Bisone ba kolo histoire tata c'est un suiviste. Tata mon bitch c'est un suiviste parce que papa wemba tant que tu te confirmer qu'il y a merde na papa wemba tata zalaki te yo zalako mona ki tata. Premier voyage, c'est pas lui, Bissonne Bakol, Bissonne to non, ko bandere, Bissonne to sala makambango na papa wemba. Bango te ton papa wemba oyemba na Olympique Palace, voyemba, butwalele, nzembo over daila na Côte d'Ivoire, oyemba na Brazzaville, pema va ko yemba te na gangela med, na bisa med yo luka na Bissonne ni Bissonne ka fadu. Bodo baka ke papa masoka zongi kina kokufa. Bino bodo baka ngo, zé selo to le kutate, te so na mal. Malade. Pourquoi? Parce que papa Wemba il était malade. Jamais Ahmed Yoro Yembisa Moutada malade yo ba minganga balingite ayemba parce que ozana posa obimoye bana roya pe na kinyo na pala pe oluki papa Wemba na pala le biga demo oyeba papa Wemba grand icône oyeba na ata le biga Ahmed na pala ici dans olingi ba brother filo bango te balia c'est un bachor bango nde baluka liwa papa Wemba. Yango mona ke kenda ber wana kenda kwela ba ivoirien poto zana na Brazza va aussi Paris Brazza poto fou la petit Ahmed temps de fou la petit Ahmed qui ni vient à Côte d'Ivoire ndo moni ke ve a gotika biso vous comprendre bon pour la question na yo Jaila Zola Brenda Tangi moi ça Pembe la parisienne mkonza basa Paris Brenda Tangi yo yebi makambo yo rien à dire. Tout n'a même fait un chiga à contredire ngate président suédois qui tambo tala omoni biso tozana loko mususu te osala papa Wemba tozori to banda ko reconnaître ka papa Wemba de chaque jour de chaque temps chaque événement de salema pour la minute le monde entier bilambeta biso ni modogo ni ba Belgique ni ba français eza biso tout n'a même union européenne na lisolo moko boye papa Wemba nga beta ndule moko boye na alde la Gombe na mindele tipo wana mema biso michili Yves Sambu akenda luka papa Wemba pona masolo bacha basaper papa Wemba bise mais Yves Sambu mais na bato yelinga wana mais petit wana kanga makawana ekeko il fallait enda zala atikala mindele balinga boye basekaka pamba Yves Sambu kiolisa amona ko ke triqué parce que bito toza ba o papa Wemba za ko kanisa na mutu oyo bakenda ko welisa te papa Wemba bwaka ngana bi masaper ebele papa Wemba bwaka bango mais baza bango te mundela ebi bango te mundela reconnaître bango te na biso vérité donc to bandolela papa Wemba tous les temps tous les jours to senga la peuple congolais vena biso jeseka dima bourgmestre Matongi ya Kalamu honorable Zakari Bababaswe maman Yvine Moleka l'impératrice ministère à Kitire art ndenge bosala nini ya papa Wemba nini monument ya papa Wemba et ça la bien makasi parce que le loni arkos bosalele monument te le king Kester bosalele monument te mais le collabo reconnaître papa Wemba parce que papa Wemba beaucoup faire à part Niarka o asalaki papa king Kester wasala papa Wemba sali ba film papa Wemba sali makambo belé. Tu as monné l'histoire de Tigre. Je me dis papa Wemba kangame, papa Wemba comment qui comment m'a fait beaucoup. A comment bo le bi na boss de boss papi mwamba. Babi pour Mouber na kitambo. Ba même pour Mouber pe papa Wemba yeba ki boss. Parce que boss pas bête à former.
bana poto no ebisa bino bana Belgique bakosa bino te mundela luka biso mundele Castel Bajac en France en pleine Chanzel baluka bango te papa mba yebi histoire même maman nga Betty Mulanga a contredire ngate yango moni bana kini bana poto soki boye kini atu po mona bilamba bo mona forme boluka na kitambo na Pumubert na magasin kitambo place okuta o mona gérant na biso patient kasongo ya Bogar atomoni bosse mais okuta gérant patient kasongo azana po moni gérant patient kasongo ya mbone sengo ya za bakambo ouais ça lomalisa te pas mi ko to betaka lomalisa mal jeté donc ça ba bimisio lomalisa mal jeté ça dit que dans zo beta mabe au plus le biso rouge to ko pola ko za te junior kabananga bikaba kaba ba kabelo zemi ba kabelo nduta faut la Cédric Bakambu baka gol Rodrigue Bagala lela ouais merci na pesi rapidement moto na Célestine VIP na kati États-Unis pourquoi pas venangai José Moko Maison Africa Food na kati Allemand Dominguez de Aken Shop Musique ya biji mobunga venanga na seki pour aux prêtre ya biji mobunga mwana potu ya kala venanga la TJB la ti wir ala ti wingi kata fakata tout biji mobunga abituro ce tour a petit nanga nyama ko fo alata azala propre azara toujours na lokola ba sa père yango na zaboy bate belo zo boka na poto se ba mensonge ba kima bato faut pas pesa ka ba plan o biji mobunga ba boka kale pa venanga papa chéri mais soutenir pour solingi to boya yo se boma kima bato kosa pesina kende na pas diesel za 30 €. On a fait ba biso to ko de kada ba niveau ba 30 €. To koma bazo ya contrat. Ndoko mona tira au banque. Ndoko mona tira au banque ibenge is my bank. Ndoko mona ki Airtel na masa na biso fali. Non spécial mot de passe à fali ra masa na biso. Masa na biso po biso na fali to za ba petit papa chéri. Biso to za ba petit JB. On passe mona ka ba Daïda, ba Soraya, ba Abraham Piana. Ba fali po fali ba ekeko po ba Daïda ba zaba ba messe Peugeot lol vraiment ouais na bongo na ekeko na komi mo ko jeter une émission na parce que y a léopard de la SAP que connaît tout le bara toujours monument ya SAP congolais monument vivant ya SAP congolais c'est ekeko le monument yo za awa jeune batamusa na Charles et pas monsieur Castel de Bajac na Paris à la potene dike sans oublier maître Waza le super Bachido kanyo pourquoi pas Ntambe Jido pourquoi pas venanga biju mobunga na bossa noté toujours fidèle à Nyamakor sans oublier Yaouli Moucheni, le véritable code mondial. Il y a un code limité, il y a un code mondial. Yaouli Moucheni. Yaouli Moucheni. Yaouli Moucheni. Yaouli Moucheni. Prêtre solo. La legacy Ekeko, numéro contact de ma dédicace à Bandeko tout Bazola Ndabiso parce que ils allaient qui moi le solo un peu à une année à papa et madame Belli, on s'en a gagné un léopard, Wazali Moko ya vice-posé un léopard de la SAP, papa ne m'a pas gagné le léopard de la SAP. Il y a un MB qui est au monument à Panza, moi j'ai. Après ça va dédicacer, c'est bon, à lancer un message, il y a soirée à papa et madame Gozala. Ouais, na ebisio malgré tout bois qui au bois qui no batu mo bossa ni kam tout bonko. Power. Des milliers metteurs power. Ba le jeune oyo azala makambu. Yé azala wala Cristiano. Yé azala wala Messi. Te mote Messi ba longwaki. Ngolo toza na revista. Kabe abeta ki ne retirada. Siko biso léopard toza na revista. Remontada. Tak tirada. Te retirada eza mosusu se retire na yo. Mais siko revista. Faut réviser. Ouais, remontada. Tak tirada. Ouais, na bika na minutes oyo TV baby. Na bika demi de mettes power mukonza Canada. Canada t'appartient lumière de Canada. Québec. Québec muninga Djibol Mbala. Monsieur le Noir, Djibol Mbala, Monsieur le Noir. Na bika na minute Kevin Makambo le tout puissant. À la C2, pour y être toujours l'année papa Mba parce qu'il a patron. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Tout le monde la London, le patron Joss Lumbu, américaine, Joëla Zola, Brenda Tanguy, Moissa Pembe, la parisienne, Yoyebi, Maître Wazanzamba Jido, autrement dit Tribondo Mukonza Belgique. Venanga Shiga Shiga, na lelo mabe, président suédois, na minicho. Tout le monde présent Moussa na kina sans impact sur un shiga ya pour impact dans ma bogo na pour kitambo ko eleni ko za moi kitambo eleni ko za la petit à patron eleni ko za la Pumubert pour Pumubert ezaka na kitambo eleni ko za na ba Just Tambo tebe mukonza Suède la suédoise eleni ko za la na ba vena nga Thierry Congolo ba tout ba lingi biso
vous contactez toujours au Betika Facebook et Keko Monument. Keko Monument, au Romona Makambutu, vous pouvez aller l'appel 081 46 73 556. Nalingo appelle le moment là pour déranger l'équipe, mais cette fois-ci, le papa Wemba, tole la labino, oh, toi, tu as une idée. Ya rolela oh pas moi qui n'a qu'à bouder ba so boy biso to boya po biso to boya ka biso ne bi boya boya na remercier mbangu place aux alliés wa bar VIP o ka cameraman zo na place aux comme on a filtré ça kitambo tala na place non to ça degré à Lix degré à VIP si likutu na nute pour likolo siko bo mo na lokwa na Toronto likolo siko boss sala lokwa na Toronto tala degré place aux Lix bana poto ba ko sabino théâtre na pour Moubert City na kati ya kitambo donc so koti na magasin kitambo ata uti Belgique Londres soko ye kini yaka kitambo po soko ye na hotel kama men oh filmana dans lilemu te o ale biloko mbo zala mbangu double triple all star ya lilemu o za ba biloko mo boye e utaki na mise en jour et pas Rodrigue Bagala na yebi ke boss Papi Mwamba taille tendance viona beta ka forme mutema bato ya mama Betty Moulanga quand Gérard patient yo yebi makambango kasongo toujours merci ouais to komi rapidement na suka ya mayanga ni na biso vraiment ya journée lelo ezalaki bongo lisolo kaka ya une année ya papa Wemba vraiment pourquoi pas na pesi mbote na Francine Ngimbe za ko sala nyama ko ratourner be mission na za rapport na télé na za la Francine Ngimbe ozo sala pona site oyo to ko soutenir yo Léopard mais boulaka pe Léopard banza ka pe Léopard to ko tika ote. Merci Keko. On a passé rapidement na président Nangaï Perongombo El Picasso boss de boss depuis Belgique. Picasso Christian bon ben on fait nanga bijou bonga tinana ngozongo to zuka ya Keko yemoko ni na sona le ngwa loke na parler dans converser pe Keko na la ton lobby masolo ga ninga za la Léopard za parler nanga na passé rapidement bote na Adel Diogo balbo senyote ba goût d'anté ba goût différent pourquoi pas Kevin service sans oublier de mot de passe Elengi ezanga li passa ba gros bisous JM toujours ouais na bossa nte bana Afrique du Sud pe bana Afrique du Sud pe ba lokwa ba Didier Chombo Didier Chombo na Afrique du Sud ndebo yambaki biso bana Captain Maître Goldberg yo yebi Maître Goldberg Maître bienvenue Chipangila ozaki na Captain yambaki biso kitoko Didier Chombo le petit Jésus Tuxan de Wolo passa bambongo yo yebi kotika biso te mais na ngai Jean-René Golo ba mbote no vraiment ba mbote no dans le pene ko na ko tike boy na ko bongisa été Christian na ko tike boy boza bo mon spectacle chikicha na ko tike lelo a suivre lelo atika la rabo et lelo pena atikali aluka kakokangama lelo atikali atikali congodialogue.com congodialogue.com